Presse Kinkamba, une nouvelle chaîne créée. Belemi tolingi to banda programme Belemi tolingi to banda programme ya tongo ya lelo na yango to sengi ya tongo ya lelo na yango to sengi Silwa Nzambi ukantila mukimwa mukieleka tusadila salukia Nzambi mukieleka enza ya mbimba mbangi twavuluka tusadila salukia Nzambi mukieleka tusadila salukia Nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka. Tusamba munazola kwase ye mwana ye mwanda velela tufuka mene munavutula funda de matondo kwa ngetata Nzambi mfumu tu Yesu Kristu ingi mpevi ya longo meni kutuzuba dia kambata ya Nzambi tumwe wa unsololo ibwiri mumono munalombele Nzambi beto tubankwa masumu mfumu tutambulili mbizeto vanantadisi yaku vo beto tubankwa masumu kibeni uhutu sila nlemvo ye lemvo kila tata mama fuka mene vafulukiaki kadingeye kuwanga sambo bebankwa masumu ko uhutu lolo kampasivo esambo bitulomba vafulueki biakala bonso mvuma za ntoko za loaka kona ngeye twatambola mvutu za mpwene azitukoteleyo mpamba beni unkotisa ye unvaikisa mapiaki kya mvimba tuvenu kivana mauko meno muna tulombele mfumu wazibula nzila kwa babonso no tilenda sadila saluki yako kenda za kutulombele mwanda velela amen. mwana ape tata molimo mosantu tokosimba mokanda ya tata Nzambi kotanga mibeko zomi na mibale ya kotanga ezali boye na kombo ya Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye ngai nazali to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe kanisa ngai na mokolo ya kopema mokolo yango okosala mosala moko te ezala yo moko eyi kofanda epai na yo pamba te na kati bongo na mokolo ya sambo na kopema pe na komisa yango mokolo ya bosantu Nzambe na yo na pesi na yo te koyiba te ezala ngombe to mpunda na ye ezala ata nini leta pamba te bokonzi nyonso ewutaka na Nzambe banso ata kutu bayini na yo esengeli. Troisième, komela likaya te komela ba kosokola bolumbu te kolala pe bolumbu. Huitième, kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te. Dixième, kokanga kanda te pe kobombela moninga wa so ya baninga ya suka ezali na 3 sous-points. Point A, kolia nyoka te na kombo ya tata mwana
ngonga na biso ebelemi oyo tosengaka libondeli ya pasi epa papa révérend pasteur Itoto Michel leka liboso po tolelela biso epa ya tata Nzambe. Tosambane. Na kombo ya Nzambe tata mwana na tata molio mosantu papa simo kimbangu kiangani nyamolo yambo bona nyukolo mahoi mango bohobo nongi bolimbisi baba botonazi lele wa masumu biobe kubo hangatani bio mopeto ame aikote toko imbondi bohobo tolimbisa mabunga mabio pamba botolibondela moto masumu nyamolo ko kake toye ina mumbengu ko kalilo balo totoko itete ezue natina pasi onzopo ya biho pasio mabota mabio pasio lingomba pasio ya mukili papa iboto yamboto ta mengu tu to ngibolimbisi natina pasi ina toko kakeli kambo nzoto ya bio ya tokona kono Matea mo nyamolo toko kakete toiko na boloba mo pamba boto mazibo moi kono yo mokili bitabiyo mokili bowelani buyo mokili kutue ya yiki kezo mokili ezibio moto eleve yo nyamolo umuhu aikote ile Nilolo tata molio mosantu wale likolo esika zalaka menona yela wakitondeba boyoto faye otuete okokike mabunga mabiho okokike mabunga mabakwa babiho otinyeki nyamolo hospital banana o zibisike ndenge na ndenge o waete batu bamebe kutu eziu zibisike be kulu okise bokoyo yangu ya oro moto kono aete biobe kutuba ho Yerusalem tinye maboko tutongi Yerusalem mukano moto bongere kyo toko kisele muini satana ndenge ya kakabiho ya na ora contre atingbo tumoli we tatamuli mo santo boki boale o imberi kambo biobe kutubole nyamolo tata simoki bankiangani we mutu kukuyimbe mukano mwa satana kasi satana kukuyimbe programe yo tolele otokilele bobotobo uboki muini satana bietu kelele yiki enyoli no mabota yiki kinyolo katali ngomba ele we konzo wa ye wa kabol bobena bolamu pamba boto kimi nyole yiki kimene enyole ko Afrique eziro fangolo Nda kimya Kongo ihatu pamba boto yizi makonzi mahatu maboki mukiri mobimba pamba tamuse mukiri ndengezi maloba moto kiri mobimba keka est keka grabandundu keka mboka bingumba binene bato amuburu batumi mumbongo mabopa ifaranga mtokonzo fo ya batu papa iliki abiezi fe yo yele tu be butusi la kolo fotu amano yele hamano mokolo leta boye embe mbokebo banabo ba musicien bazibi pa na bipa batinga batoko na kimia bebe kutwanga te tuinyele okumu wose pele beto fambo ami nazimoto masumu na kote itahinga na ibolinga botai tukisoma bokomo otukile ndengezi bolingo bamino bahato we Nzambe tata mwana na tata molio mosantu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokosimba lisusu mokanda ya tata Nzambe pona mbala ya mibale mbala liboso totangaki na Exode 21 à 17 12 préceptes ya lingomba na biso siko nde tokotanga na mokanda ya Matai
Matthieu chapitre 26, tokobanda na 36e, tokosuka na 46e verset. Matthieu chapitre 26, du 36e verset au 46e. Dans la Bible, la lingala facile, chapitre 26, et dans la page 36. Ce qui tomoni, kotanga ezali boye, Moutona makomi na 36 et le 36. Akomi na bayekoli na ye na elanga moko babengaka Gethsemane. Alobi na bango, bofanda awa, ngai nakei kobondela Nzambe kuna. Amemi Pierre pe bana ya Zebede mibale, Jacques na Yohane. Na mbala moko abandi koyoka mawa pe pasi na motema. Motema na ngai etondi na mawa lokola. Botikala awa, pe bokengela na ngai. Apusani mwa mukie. Nzambe boye, tata na ngai. Soki olingi, longola kopo oyo ya pasi epai na ngai. Kasi na sima azongi epai misatu pe akuti bango bala. Alobi na Pierre, kite kokengela na ngai atangonga moko. Bokengela pe bobondela Nzambe po monguna ameka bino te. Ata bozali na molende na mitema kabato bozanga makasi. Akei lisusu oyo ekoki kolongwa te, bobela yango esalema kaka ndenge yo olingi. Azongi lisusu epai ya bayekoli na ye pe akuti bango balali Yesu atiki bango lisusu, akei kobondela Nzambe na mbala misatu. Alobi bobele ndenge moko, na sima esili. Sikoyo bokoki kolala pe kopema, tango esi ekoki po bakaba mwana ya moto na maboko ya bato ya masumu. Botelema, bokende, tala moto ateki ngai ayei. Na kombo ya tata, mwana, pe tata molimo mosantu. Amen. Tusamba. Mujinada ye tata mona no jali mawabonga. Nzambi wakufanu kutekelela papa simoki mbangu. Nzambi wami, nzambi wakenda. Tata anga kuchichilisa vudi kukubamba kwa kwa koma. Fumu wakijila ngecho kujagamba kutombea kuti kukala kujieme. Ngudi nani, ngudi mama wa masumu. Ngabuba Nzambi wami ngufile kenda, fundo nga makana dili fundo dakijila. Mutempelo ye mudi banje nulo basantu, emengushuko wataka nako tatangu takinyise, hene nga kutambika fumu. Jela mukano kami umakane mumalo ami, inyungu jela ikajiko ya miko yikale yaye. Nzambi wami ngwitilizo la simple instrument, qui sadiki le programme qui shikishulangadi shahama kwaye. Papa lecture des très difficile, ou va explication des très difficile. Tata nga kutambi kala Nzambi mukwachishi mubambi maila ko mafumu tachu mujinada ye tata mona mjani wabonga. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu to tangi mikanda mi lo pe 12 préceptes ya église na biso. To bandaki liboso na mokanda ya Matthieu na chapitre 26, to bandi kotanga na 36 boso. Tata Nzambe apesaka elaka na koko Abraham ete libota na ye kokende bo mutu abimisaka bango. Tango bakomaki nango yango tata Nzambe apesaki bango mibeko zombi ko ete batambola na yango pamba te tata Nzambe azali bule esengeli bango pe bazala bule parce que bayekolaki bizaleli ya bapakano o ezalaki ya bango te. Tango bakomaki pene ya kokota na mokili ya elaka, tata Nzambe ayebisaki na Mose ete apona banongi zomi na mibale ko ete bake kotala mokili. Mose aponaki kokende na bango pe kozonga basalaka 40 jours. Tango bazongaka bapesaka sango epai ya Moïse, Aaron pe lingomba mobimba ete mokili touti ezali kitoko, eloko ya koluka kuna ezali te. Kasi
likambo ya pasi oyo biso tokuti kuna bato oyo bazali kuna bazali minene milai pe bambinga na bitumba tokokoka na bango te biso tozomona na kaka lokola mayoyo liboso na bango likambo na Israel bayima-yimaki na ya koloba ete esika biso tozalaki bato tokokanaki na bango banyokolaki biso vomie tovanda na biso ke toke esika mosusu oyo bakonyokola biso koleka bakomaki kotuka Moïse tata Nzambe atalaki bango atali Moïse abi bato oyo ti lelo bazo reconnaître ngai Nzambe na bango te na makambo nyonso oyo ngai nasaleli bango kasi bazali koyeba ngai Nzambe te kasi mibale oyo bazalaki parmi 12 bango tata Nzambe alobaka na Mose ete bango nyonso bakosila na esobobele Josue na kokota na mokili elaka Mose asengaka epa tata Nzambe ete soki osali boye bakomona bokasi na yo te bakoloba Nzambe na bango na mokili ya elaka akoki te Nzambe ayoka libondeli ya mosali na ye na yango bakufaka mbala moko te vanda bakufaka na bambula oyo ezali koya moko na moko génération yango bayaka kosala répétition ya mibeko tobenge Deutéronome mpona kotangela bana oyo batikala ntango ya bana ya Israel lelo ekomi na ntango na biso tata mama kimbangisi te biso mpe tozalaki bato te tobengamaki bamakaki tozalaki bamikuwa oyo tata Simon Kimbangu akendaki kobimisa na libulu na age ya 8 ans libota oyo ya ndimaki oyo asepelaki oyo ya ndimaki azala kati na biso poso oyo asepelaki nango toyebaki ye te kasi apesi biso mibeko po ete toyeba ye nini ye alingi nini ye asepelaka nango eske kati na biso totosaka yango tosalelaka yango topesaka ye confiance tokanisaka maye oyo ye asalela biso to oyo asalelaka biso ti lelo to tokontinuaka konyokola ye na tongo ya lelo tokobeta sete na mobeko nyonso paske nyonso ezali mine na 9e commandement oyo ezwami na 16e verset c'est la moninga na yo makambo te matatoli na lokuta na tina ya na yo soki désordre ezali na mabota na mokili na mangomba kaka pona matatoli ya lokuta pona kowelana pona jalousie pona motema mabe fulani te kaka ngai yango wana tozali komona pasi nyonso tolobaka solo Kimbangisi alobaka vérité parce que Nzambe oyo tozali na ye alobaka biso vérité abombelaka biso te mabomba ekutu ya likolo azali koyebisa biso na ye ezali yo na nga tobika kasi pona nini biso tomikoselaka makambo pona nini biso tolinganaka te oyo biso tolingana tolobaka solo na minoko na biso parce que tolandi Nzambe oyo azali toleki totangaki 12 préceptes ya lingomba na biso epai ya papa Diangenda tokobeta sete na 11e commandement ndima mabe na yo liboso ya baninga Kimbangisi soki osali mabe likambo oyo sali ezali ya mabe esengeli on bisi bozala bon terme mais c'est le contraire la biso soki moninga te yo na mabe oyo sali na mabe onga la sali na na nini pamba te azali kote ya ngai tondimaka mabe na biso te pona nini tolanda Nzambe oyo azali nango posa pona kosalela lingomba toleki totangaki mokanda ya Matthieu tobandaki kotanga na 36 toke kosuka na kor mokanda oyo Matai mutu akomelaki biso yango azalaki nani Matai azali moyuda pe kombo na ye mususu Levi tata na ye alafai na mboka Capernaum ye azalaki liboso mokongoli na mpaku abengamaka na nkolo Yesu po ete azala moyekoli na ye atikaka alandaka nkolo Yesu yango akomaka mukanda moko sango malamu ya Matai akomelaka yango bandeko na ye bayuda po bayeba ete ya solo Mesi azali mwana na Nzambe penza akomaka yango na munoko na bango ya mboka alami esika totangi na 46 ezali histoire ya Yesu amataki na ngomba pona kobondela kole Yesu azalaki laka makambo mibale kote ya pe kobikisa kasi amipesaki mingi na
bazosala bolamu bakotaki likita po ete basala ye mabe bamonisa ye pasi. Ndenge tata Nzambe ati basala kolo Yesu andimaka po ete aya komonela biso pasi akufela biso bato ya Pierre na bana Zebede mibale Jacques na Yohane bakendaka kosala bango bosambela pe mpo na ngai tozala ensemble toveye malgré tout boza makasi na mitema kasi bozali bato bosambela po ete moyini ameka bino te. Nzambe azali mwana na Nzambe kasi ateyi bayekoli na ye bango mpe bazali nduki ya mondimi asalaki yango 3 fois asengi epai ya tata na ye abi tata kosala po wana ndenge akosouffrir akokaki te asengaki kasi na nsima sala posa na yo kasi kosala posa na ngai te. Na ezalaki na ntango ya nkolo Yesu ndenge alelaki epai na yo mayekoli na ye pardon na ntango na papa Simon Kimbangu asalaka yango. Tango azwi musala epai ya nkolo Yesu liboso aboyaki na ye me mwasi ya malonga oyo azalaki na ye mama Mwili Marie Kiawanga Nzitani ayoki bazali kosola na nkolo Yesu atuni Simoni wana nani bozali ndimaki musala ye mutu atikali na lingombo pendant 38 ans parce que andimaki ko souffrir andimaki ko nyokwama na bonzambe na ye tangu tokomi na date ya le 4 juin 1921 tata Simon Kimbangu na bayekoli na ye mine kolo Yesu akendaki na bango misatu kasi akendaki na bango mine pona kosambela bakendaki kolala kuna na bakendaki kolala kuna na lukengo bakendaki pe na papa Mukoko Jean bakendaki na Mandombe Mikala pe mama Mbonga Thérèse bakendaki kolala na mboka kuna na lukengo. Tango balali kuna tata Simon Kimbangu bakena bayekoli na ye na tadi pona kosambela pona kosenga epai ya tata Nzambe na kati ya mabondeli oyo bango bazalaki na yango nde bamoni likolo efongwami miziki ezali kolela lokito ezali kolela mama Mbonga Thérèse atali esengo wana abi non papa asenge epai ya tata Nzambe ngana kufa na ngai po ete namona bisengo oyo atali batu ndenge bazali ko esengo wana esepelisaki abi non nakufa na nga avant. Tango baye kokoma na date ya le 5 juin balongo kuna na lukengo bakena tadi toujours musala nini bakendelaki kosambela kaka tokomi na date ya le 6 juin tata Simon Kimbangu atali na bonzambe na ye ndenge basoda bazoya kobebisa mboka oyo akimisaka mama Mwilu na bana mibale mama Mwilu azalaki na mokumba oyo elekelaka sanza kenda kobombisa ye na tadi basalaka 3 jours na se ya libanga mwasi ya zemi souffrance ni nazalaka nango me abatelaki kaka tango aye akomi atali ndenge bazali ko envahir kamba atelemi kuna na mosika azali kotala kolo Yesu ayebisaka ye tango baoya kokanga yo te ya batu na yo mutu moko te azongisa ata baza konyokola mutu moko te azongisa lokola yeki ayebisi pe batu ngai oyo nyonso amoni ka kokoka pasi oyo te atika mboka oyo akende tango bakomi kuna nzoka nde basoda pe bazoyela nzela ya première poste bon na basoda bazomona batu te batu bakendaka ba oyo batikalaka tango batu akanda bazali kanda ezali eloko ya mabe mondimi azalaka mutu akanda papa apesaki na kanda wana ndenge bazomona kotola papa Simon Kimbangu akimi na ye azotala nda munduki ezalaki kobima ma ebimaka lisasi ebomaka mwana oyo azalaki na mokongo koyoka mibeko tata Simon Kimbangu talungu atali evene lonkolo toyokanaki ndenge nini kasi nkolo Yesu azongisaki tata Simon Kimbangu bayekoli na yo batu na yo bayoki te batosi mibeko te yango evenema wana ese kozanga kotosa kati na bango moko pa botoli munduki akoti nango zamba kolo Yesu bazotosa mibeko te totosa mibeko to respecte mboka oyo lelo biso tobengami ba fanfariste kimangiste tozomata Yerusalem mpona kokumisa tata Nzambe
ezali mingi tozo ya chef wana te yete longwa yango biso tokotelaka na lingomba musala tokotelaka to longolaka tata Simon Kimbangu mawa to betele musique to sepelisaka ye sa yango te tozala bomoko to tonga lingomba to sepelisa tata Simon Kimbangu na bandimi na ye mama na likambo tokokende na yango lelo ezali mercredi oto Yesu pasi ya tata Simon pasi ya banvala to sala malamu to sepelisa ye ndenge ye azali kotinda biso to sa mibeko to sa pe consigne na ye po ete mokolo ya suka to bikisama to silisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen to telema to sambela tusamba tate todi na mazulu bika nkumbu wa kuyanzi tuswa bika kifumu kia kukiza bika luzolo lwa kulwavanga mavantoto pe bonso mazulu jakwetu kwa lumbu kalumbu utuvana elumbu eki utuyambudila mfuka zeto bonso betu peto yambudidi batuvidi mfuka kututwalani mupukumunuko kasi ututanyina mukwa wambi kadi kifumu kiaku yengolo yenkembo yamvu mukumbwa se mwana etata mwanda velela amen tulombele nkunga. Pasiza meza ya tambudilazo 2, 3 Pasiza meza ya tambudilazo mukulule Yesu mwana nzambi wa Swazo izozo kwandi ngetiso pasiza mezazo ya tambudilazo mukululwa kisa kwase Yesu mwana nzambi wa mweswazo izozo kwandi ngetiso ngwanga adyeyi nitumbo minanga mwamunza adyeyi nukumba dikilanga mwamunza mantu malusongamo malunga mantu mase ya Mantila same malu Kombo ya tata mwana pe tata molimo lelo mokolo ya misatu na poso mokolo ya misatu pona sanza ya motoba mibale na tuku mibale na motoba mercredi le 3 juin 2026 Inga Lemba Eugénie yazali katechi musicienne Fliki pe infirmière na hôpital na biso ya mate ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na kapo ya tuku mibale na motoba nzela ya tuku misatu na motoba
bas, Exode chapitre 20, versets 1 à 17, lecture des 12. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46. Ajilanda bisal biantungulu ya ilsembi na yetu bibitavyo kwa nzambi yetu biantungulu abisinsu sites historiques c'est de dans longo tata wakinzungilila mukwiza kuntsinsani ya ngolo ikala yetu mulumbu kia tatu mercredi le 24 juin 2026 mola 14h pantati ya nimosi nzambi yetu tata mfuma mbanza mfumu yisu ya niveau voka tutungidi Yerusalemi kompazi zetoka zilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadi ambudianiko beto biskinzungidi la mote twa diantimi andudi mpasto yangidi kantinu eto nsi ngeye kwasina diambu tu saya voku kosi mputa na ya kungizilu ya mbote. Rendez-vous le 24 juin 2026. Le président général signé Mayamonando Funsu, pasteur. Direction nationale ya Apaki Nkamba. Ezaliko rappelé abatata nyons était Tomi Bongisa malamu pona nsinsani monene o tokoza nango Apaki contre Afki au mokolo dimanche le 7 juin 2026. Notez bien, chef de camp, naba président sectionnaire, Tobongisa Kimbelekela Yamalamu. Potosala Mosala, et monana, Nzambe na biso asepela, pe biso tozwa mapambuli. Signé le président national, Diacre Mavinga Vangu Mav. Afki, direction nationale Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, zaliko rappelé naba maman Nyons. Baïba Fandi, dans les 4 camps, dans le mouvement, le choral, service était aux alliés Nansin Sanimon Nene Oyo, Tokobunda contre Bata Bimba. Na dimanche le 7 juin, Bimbelekela, Ekoma, et Pesama, camp par camp, mouvement par mouvement, service par service. Neango sensibilisation ezala makas bendele na biso ekweya te to sepelisa tata molimo centre opération chaku tobosana te yangonde elonga na biso elandani oyo tokolambaka jiye tolambaka lambu pona libala ya papa lulu monene ya le 8 Bokaboni ya nzoto na molimo ya papa Joseph Dengenda était piso ba maman tozali na mokumba monene kobanda na ba maman pe oyo ekolamba ma tobongisa nyonso tokan mokote ezanga na biso signé Mama Tuba Nzenzo na bana nkole nyonso était fête na biso ya le 2 juillet 2026 et Belemi to la mokana teli nyons oyo bapesaki biso toyebi yango $4 botongi nkamba $10 botongi longa nzanza longa $10 kado ya défilé kimbelekela ngomo kimbangu na maman mwilu les nyons kozangisa biloko oyo te pour la direction nationale Zola. Pe calendrier roi qui nous samedi le 5 juin tokozala 10 juin tokozala na Kanfuma jeudi 13 quand qui pas 15 au mercredi 17 juin quand maçon chef sungabiso nantina ya likambo oyo po été réussi ko le nyonso tozala ya kobongama toyamba likambo oyo sengi na ba chef de pupitre nyonso pona bikateli oyo ngamaki na grande commission versement ezali lelo mercredi le 3 juin 2026
na semaine oyo pona bantsinsani oyo ayebi kama à part ça basengaki biso awa na nkamba toko BG 28 oyo ezali kotekama na 26 000 francs le 3 juin Tsinsani na poko lobi jeudi le 4 juin Tsinsani na poko match Tsinsani ya suka pe concert monene na poko concert musical maman ya ba fleuve nakoya na liyangani ozala mokolo mwa jeudi lobi jeudi tribune ya monene to ya ebele nakoyoka contre sani ya matadi pe kobongisa makambo tozali na yango recouvreur mokote azanga boye malam signé le président national ya comité mixte Papa Ntoto Luizi liebis et pas yaba apprenant nyonso ya groupe lobby jeudi le 4 juin 2026 na tongo sima ya culte matinal c'est ye moko tomema ndenge yokanaki signé Bokino formation actuelle mercredi le 3 juin 2026 simaya lokumu ya Tanzambe kaka na esika tokotangelaka tobo yaka komiyokela ba instruction pe orientation oyo euti na lola ya tata Nzambe signé Sengami na ba couturier pe ba couturière nyons 2026 na réunion oyo kozala na tribune ya Congo pour être totala ndenge to le 25 mai 2026 ezali a otongaka na ndako na zandu to couture tozanga te toyape na ba élève na biso totosa libianga miliye oyo libianga miliye po toko lobela pe likambo ya mibeko ya mosala oyo tosalaka boyeyi malamu signé Diacre Mpanzu Miguel sengami na ba maman oyo tofandi na nkamba sima ya ntsinsani ya mazutu ya mokolo molelo ka mai ya propre peto ya na signé Papa Tung na poste 5 Dovis mosali na gra nazali mwana ya jeteki nkamba pe na kan fuma elongo na papa manzwau compagnie Pecos mwana siliko kufela papa moboti ya papa Vadia Dovis ya kufaki uta vendredi le 29 juin na ngonga ya 5 heures na mboka Kinshasa na commune ya Ngaliema nzoto ezali na Lemiko na village ya Mputu Armand na Kikoka to sengi lisungi bandeko na biso ya transport jeteki protocole ye papa Manzwau compagnie Pecos ngai revenant na biso na kombo ya Ntimba Mwilu ye azalaki sympathisant et membre ya ba volontaire ya Dungi mama na ye pardon mosali juin veillée mortuaire lo pe bukundi na Malita Mangombe Kinsu ayebani nyons signé révérend Seta
to yambaki ba recommandation bandeko na biso recommandation ya mama elongo na papa Nteta pe papa Kadima. Recommandation ya maman Ibungu Joël yazali mondimi ya église na territoire ya Idiofa na province ya Kwilu pe ordre de mission collective kuna biso papa Mpezo Zola Pablo papa Di bango bazali ba agent ya Kiti Banque Commerciale du Congo bisika nyonso bozwami botelema ki sepelisa bango. Bon, topesa bandeko na biso mbote esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata. Merci beaucoup na bino bafanda, nous sommes allés vite en besoin. Quartier et na papa responsable ya service ya mixte oyo auti kozongela biso na Matadi kuna comité mixte kimbangi ya papa Maku Joseph yazali membre d'honneur ya chorale Yerusalemi auti na paroisse ya 6 avril kuna na Boma ya papa Mputu Makengo yazali mondimi directeur territorial adjoint auti na paroisse Kutu kuna na territoire ya Kutu na province ya Maindombe kimbangi ya maman Mbutu Kakase yepe mondimi auti na paroisse Muntu na paroisse ya Omoneri kimbangiste ya Kan kuna na commune ya Ngaliema ville de Kinshasa kimbangi kuna na Mbujimai na commune ya Tidika kuna na Kabinda et on a suite na ye kimbangi ya papa Nkolomoni Musengie Joseph yazali comptable provincial ya Faki secrétaire ya Ijiki kuna na paroisse Kamukungu na commune ya Kabongo na Kabinda kimbangi ya papa Bunjenje Yawaria Gladi Vierge vice coordonnateur ya SK ya CEK Neri kimbangiste ya Unikin Istem kimbangi Louindula yazali catéchiste chef de bureau de l'infrastructure Aouti na paroisse Franklin catéchiste coordonnateur ya fanfare qui paroisse Kwamut et l'on na suite mon nene Ngobe Wamune George ya Faki Aouti na paroisse Yakoma Kasongo Lunda Aouti na paroisse ya Kwango kimbangi Aouti na révérend
Ate misala kati na ilu nabanza tolobi na pokwa mutu na mutu azangaki koyoka te ndenge ekomama na mokanda ya Tata Nzambe. Kasi matoi yango eyokaka nango te. Kasi miso yango emonaka nango te. Pasi nde ezali wana. Oyo eyokaka. Biso nyonso tozwa deja ba précaution. Puis nabanza na ba intervenant respect des consignes. Ingi oyo ezokosala biso pasi. Nzambe mais par manque ya respect ya ba consigne kosalema nango na tongo. Likambo oyo elingaki kosala ekei na suka sanza. La ekei na suka ya mbula. Pona nini? Tango Tata Molimo Santo ayebisi biso site résidentiel moderne na Nzanzalonga topesa ye bafungula. Sino lelo nini tezwali koloba na mawana ye le 12 octobre topesa ye bafungula. Mais mingi parmi biso même kaka place ya pamba kokende komona place na Nzanzalonga nanu tomoni yango te. Ba mosusu place tosi tomonaki mais nanu tosali ata fuye te. Mais biso bato ya liboso koloba bilaka ezowumela. Nzambe asalela biso bongo respect des consignes. Malamu biso nyonso tolamuka tolandaki banzembo ngaki na bakoral. Pasi oyo tomoni, pasi oyo tozali komona na tina wana esili biso tokomi kasi ye aye biso tobanga na biso te. Musisa musuni mengai kaka bana ya botosi tomikitisa totala oyo ye akosalela biso. Nzalonga malamu biso nyonso le 12 octobre topesa ye bafungula le 7 juin tinsani ya batata na bamama na mokili mobili to dispose ba moyen surtout biso batata pas trop de calcul même bikateli oyo kaka na ribri
finalement tolingi nini tozali na ya tata Molimo Santo or malamu tomi le 21 juin ya sanza kaka tozali na yango na mokili mobimba nyonso esengeli ye matana Yelusalemi pe biso basurveillant tobosana te ekateli to reprendre cotisation ya $10 to €10 na surveillant moko moko ba chef de camp ndenge tolandaki lelo oyo na tina ya misala tomatisa nkango na biso pona bofungoli banzela ya bisika oyo banzete ekolona makati periode ya ilanga yango nde tobundelaka ya le 6 juin et 5 ans ya envahissement ya cité sainte lobi le 4 juin sima ya ntsintsani ya batata na nde bandeko na biso faki bakozala na ntsintsani ya bapipitre biso ya 100 000 francs chaque mouvement yango tokozala na réunion préparatoire ba chef de mouvement tozala ya kobongama yango lobi jeudi na 8h30 bobimisi ya banzoto basika na morgue ya Gombe Matadi nde ekoya kopema muke mama Mwilu akokundamela metiere yango ya Ngombe Kinsuka pe papa Masika akokende kokundama na pe tata na ye akundamaki tozali koyebisa na biso nyonso soki opesi communiqué kokende nanu kosilikela kende na komikitisa nyonso na limemi tuna pourquoi communiquer na yo etangami te communiquer wana ebongi te etangama na liboso na kati ya ndako ya Nzambe bakomunike na nzela ya radio communiquer nyonso te ekoki kotangama taki communiquer mais communiquer na yo etangamaki ba orienter yo na banza tosilisi boye okombo ya tata Molimo Santo pe tozongi mozola kwa se ye mwana etata mwanda velela ma watu tela mana beto bana bakuto faki
mwana ye tata mwanda velela mungu ye mwana ye tata mwanda velela mama lendele kwa kuvwana muzola kwa se mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya nsuka to tata mfumu ambanza tata nlwe ditwa sisula mu Yerusalemi tuka Yerusalemi katungi sadio ye kaviengi sadio na telume ya kuzisonga ngazi zikya tata mfumu di bundu tangu za zobuke na wabindama la mana beto bana to kuvana kiambote faki Bika keno moko tovana sidito kiambote mungu ye tata mwanda velela le 6 avril kwa faki yesedeto la pasi tuzongerere zengo kyame jilange umpulusa mpila mosengo kyame jilange unzambi tombanga simfukamine yezezo ambi mamu imfumo yasikira munzu wako undoloke mumambi mama Monzwa koya velela tusamba mukumbwasi ye mwana ye tata mwanda vilela lumbu kya nsamba no mungunda ya bose widi muketo dilu munkunga
Nzambi mutomisa beto bantu. Ntsatu zaku. Yesu Kristo pasipo mwala wa wana. Fumo Yesu Kristo. Watambu de la lufolo Antoni. Yewa koma vanantiku mazola vanga kaka mala uza na esedi yako. Kadi muntu kafetivutka kaladia kama nantimeno. Momo maonzo no mavanga ma mukumake beto bambi. Tuto mini dioza yavo, ngezo lele vutla beto bantu. Tua kala ya kuvaki mosi koko kalanga kumosi e banlongo. Mumvutka kuzulu. Wasonga makala kabalongo kibaku. Wabasonga luzolo lwako. Yoba fila. Benda munzaya mvimba kitela bampaka nusemi kwikizi. Mwanda videla sika kulumuka sika kala yenu. Kansika lukunza yako. Mpova zino mumukanda moyo tumwinangazo. Mbulumbuki ya kiansamba numungunda ya. Yingi tata mwanda videla. Tuze kadi tuvanga manembolo zolanga. Tufusanga sadi bino ntoni. Fuka meneva na malumino paspo. Tutone nimbizeto. Kadi nzaya mvimba niku. Paspo ateza zaya. Beto zayo akimwana kaka. Mukuma kembizeto bivukubita. Nsatu. Mumpila diaka. Beto katone itinunu kanka. Tanina kaditu kondolo anka kalenda kala kimpovila kieto valuena. Luto vananti. Pasipo beto to abikabana banzami. Afrika. Europa. Amerika. Asia. Oceania. Ngeye buavo. Ndo atadidi andi kodi ya lembo kunkulwa. Muna luvuvamu. Yambula waba. Yatisa. Kadibubu tumu nivo. Menga mabadisi. Idio dodine lampa. Bubu ba fit kutunwanisa. Beto e beto ton. Pasipo luvuvamu luza munza ya mvimba. Pasipo makanda izi. Kongo. Mukumbwase. Ye mwana. Ye tata mwanda vile. Ike konka. Onzambi joriasu. Kami. Kwiza ke kwiza ova. Wandiana. Wena yumpa. Ukariri na okuyendaranga ka oyendaranga masivana be kansi wavumbu wantu bekangwa kari njambi wasero ka Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo zola kwa ngitata nzambi wasi yo untwa bika kwa masikilanga muna se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle. Restez connectés à la presse Kinkamba officielle, votre chaîne de proximité, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez.
biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala kili mobimba bayokia bino nde bokotia kimia 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokoluka ete oyo elobi nkamba oyo komwana na kokokisa biloko wana tokokisa te kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube, une nouvelle chaîne créée officiellement. L'actualité de Nkamba dans différents programmes des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, surtout abonnez-vous massivement.
Yakati makuta kaliye,